Brazzaville, na diaspora partout, na confiance et fidélité. Et mon père Sakabiso Monda école pour tout ça, surtout de manière que ton père Sabino va information mon conseil et à temps réel. Merci Mandé Koléabi que vous allez aimer la confiance et fidélité. Oh, mon père Sakabiso Monda école, magazine d'actualité. En tout cas, les alliés édition mon spécial ali pourquoi? Parce que tout ça qui est surtout à Koluka, qu'on peut savoir la réalité à eux qui ont été la carte ville province à Kinshasa, ville province à Kinshasa, Bolivie, Mingi est allé animer le chef coutumier. Alors, pas chef coutumier, ma problème est allé la carte de spoliation, la carte de Osoma qui est si capé comme qui est si Osoma qui est un tel, on peut perdre au bébé Simbo Monayo. Mais Bisson mon école en qualité de journaliste à investigation, tout le temps tout au village, Bana est allé la carte de Mawawa, et la carte de commune ya sele est-ce que mo qui toko e ko permettre que on crée un site touristique na yo to pe oso ba concession to pe oso ça va ferme na yo to pe oso la nyonso e qui trouve même ko to ba immeuble ba ndako madame de manière que to ça peut ko vivre na ndenge mo ya kimia bon on a exclusivité o ya émission to solo ki na mwana mboka le chef Veya comme le mingi zali chef Ngomi Ngangwele merveille Michel to pe chef Veya to betaki masolo na ye et le grand mboka Benjamin Kilunga ko accompagner biso je crois à l'instant au préféré avant de côté vraiment la carte ya masolo au Italie émission mon collègue l'autre dans un élément au retour juste après ces plateaux. Voilà, c'est beaucoup avec excellence que tu as vraiment la carte village Mawawa beaucoup plus la carte ya village banana. C'est ça qui bien que tu même musika vraiment likolo parce qu'il faut découvrir ça va découverte. Vous allez vivre le sika caca. Au moins, les botamoko, vous allez faire le sika moko parcelle, 50 personnes, 100 personnes. C'est comme si ça c'est limité kakawana. Or que vu prophète qui s'est allé, mounien de tout ça besoin, il fallait que Moutoutou, a comme le sika a bénéficier mon naturel. Quand tu veux faire découvrir nos psychologues oyo, mboka banana. Tu bien mboka parce que Kinshasa mo bapé zali mboka. Tant que mon Kitambo ezali village. Limité ezali village, Mombele ezali village, Kaluka ezali village. Banana pesa ezali kaka lokola ba quartier sur tout le monde, lokola ba commune sur tout le monde wana. Mais tu ezali sur la kata commune ya Sele. Bo découvrir banana et sika wapi, yo lelo mutu ozana misolo. Otoko lukeseke de ko tonga bandaka kitoko ba villa na yo. Okosa ba activité minene, ba site touristique. Ba ferme ya kitoko à 0 mètre na makadam. Pourquoi que les misika, t'as les sika kitoko devant awa. Il y a banana juste là entrée BAT aux moto tu vas ta moto mais la banana la prière mouké na ngonga mouké okomi c'est quoi c'est que tozali awa nana zali chef nana zali mokonzi parce que mingi bakoma leko bimara na zape mokonzi na za mokonzi okuté la Pascal okuté la ville de Tamona zali nguba zelanzela ba BBC culture na biso la bokonzi masala mboka te mais awa c'est que tozali awa la village oyo chef zali bongo mwana mboka chef Veya tozana à se présenter yemoko. Bon découvrir pourquoi avec vendre yé mon kata bana pourquoi atiki bisika oyo nga to mela ba masanga kolangwaka mais préfère vendre awa mona mboka oni santé kimezali les grands journalistes d'abord moni kimezali zala singo mingi ko bona lelo oyo otiki benza isika o banda ka mini otongaka banda ka baturi dirabe mondili o vendre kata bana nini vraiment eza mobile ko pousser o vendre les siko bon tina ndimi ko ya ko fanda na mboka ya bana izali ode witi na famille o ba pesi ngai na DG awa na mboka ya bana famille batindinga awa oza mokonzi comment se tezaka la signification nango pourquoi comme bana bon kombo bana eza depuis kombo bakoko na biso bapesi o bapesi yango na village oyo ndi yango bapesi yango bana parce que bayebaki ke oui chef coutumier bakotinda wana akozala le plus jeune pona kokomisa mboka oyo ekoma tellement kitoko po nous ça les ebele na kati ya mboka oyo ba faire les ebele na kati ya village oyo mais kotala lelo oyo tuzoka ko bana azala kati ya Mawawa collaboration les alliés entre bana na Mawawa ozo kumba mais pas Sa Majesté Prince Ngabio Kitakita donc na pesi mingi vraiment na chef coutumier Prince Ngabio Kitakita wana zali neveu na ngai donc famille vraiment makila nzambe vraiment apambola nzaba bakoko ndenge azali ko sunga biso lelo to kota bamboka pona ye na pesi vraiment chance ye village na eza Mawawa yene mutu azo soutenir biso pe azo tala biso na koto na bana mais comment la Mawawa mboka monene c'est comme si ba village bisa kati belé et quand on a vers là le ba sous groupement
tu as dit que tu dépend pas du chef Pedro. Mais comment est-ce que vous vivez si vous mboka munene ba village ta kati belé vous vivez quoi ba capita ou bien vous vivez quoi ba chef coutumier? Bon tout ça vraiment ba chef coutumier ndeti nga azali chef coutumier ya village bana ngominga ngole merveille Michel toza na document oyo famille epesi biso ya mibale ezali na groupement oyo apesi biso Pedro ya misato ezali bourgmestre ya commune Nsele Frank Mbo oyo apesi biso donc toza ba coutumier vraiment oyo tozokota bamboka oyo. Ce que nous avons la caméra là, nous avons le que bana on a zalaka mokonzi parce que le autoy ba succession pouvoir et comment recréer ba problème ndenge na ndenge mais le oyo kacha bana ba problème ni oyo zango yo ko rencontrer tant ozi bokonzi na yo. Donc na village nanga parce que mboka ezalaka avant même yo zala c'est que zalaka mokonzi moto capital mo quelque part le aussi ko attitude des ndenge ni to climat ni bozala ngo. Bon na village nangai bana donc o balobaka adversaire azate eza village moko ni coutumier moko azalaki te ezalaki ba kapita oyo lelo oyo nde bakoko na biso bapesaki bango bandaki kodirige bamboka oyo les 5 étant biso ezalaki te mais lelo oyo na koti na mboka naza tellement bien kimia vraiment ezali na village dérangement ezate nazokende déjà un mois yango oyo banda na kotaki o masase beta o nine beta rien dérangement vraiment ezali te mboka eza tellement kitoko ouais nazali premier chef coutumier ya village bana ngominga ngole merveille Michel ngayo sur place. Mais balobi ki etango bino zokota ka babiki togi sango na mopepe le chef VA Michel tanga zokota na mboka kuna tambola ba mobondo pour que les pas d'ailleurs kuna en tout cas ça ba barrière ndena ndenge ba mobondo soki ba yebi yo peut-être ça fait mo quelconque ba ko sala yo mabe togi otalo caméra là on peut ça nous éclaircissement e ko même climat moko apaiser la population ça besoin ben siko. Donc pour na koloba na population na ba konzi ya l'état na gouverner o ba kotisika la pesi ba na bonne chance et longi o vraiment eza longi mobondo te eza longi o pena ba bongo ça ne longi c'est comment maré longi ça mobondo to za kata motema non soki yo moko tali vraiment otali longi oyo ozomona ke oui eza longi mobondo te ba o bazo sala mobula mbo ko yiba ko bole longi la sango mais il m'a bien makasi ba yo quand même mais c'est clairement à la caméra donc na awa vraiment naza elongi mobondo te na yebi pe mobondo te nga nazali mobali ni wala ksani mobali naza na muteke bakolo Kishasa biso yo baumbu babali za bato za pembeni ya mai donc biso yango greffe na biso ya ba mikanda na biso cha ngubu naza mobali. Très bien, voilà hippopotame nyama monene toyebi aza vraiment la kate baleya ya kabambisa ndenge na ndenge ye au chef VA Michel tozana eto sur la bingi masolo o Italie village bana. Est-ce que ça toujours possible de continuer qu'on vende les sika au kola au vandi au satir ngungi solo environnement malamu te to olu qu'est-ce qu'on vend na climat moko environnement moko apaisé à propre bana yango lelo o babi ana bana pour côté sika bi keza ba misu sombara bisika mais le o babi que soit disant bisika ming o le sobtegaya akuta dire ça veut dire occupé quelque part bon te ka double est-ce que zali ya solo que zali okuta dans la caméra ah vraiment na bana mboko eza vena vierge ba kapita basisa ngote te ba kapita batekite mboko eza vraiment vierge mabele eza tellement ebele naza mabele ya mai ezali naza mabele esobe ezali pona kozwa bien soit ba parcelle bato ebele bazokangama mingi pona na Kinshasa mulunge eza tellement makasi mais Congo ezali munene place onga nazali eza mopepe kitoko vraiment ya makasi koleka donc mboko eza vraiment kitoko eza vraiment vierge. Mais quand on a le aussi que bah activité ni vraiment yo luka okosa kata mboka parce que mokonzi attendre leur esprit de développement so esprit ni yo za lango par rapport le lot que des jeunes babi que comme bana c'est qui jeune à kota esprit ni to nini oyo za kata bon moto na yo kana ko sa pour le bana za mboka ba pesa ça donc mboka oyo eloko liboso nazo senga vraiment na bakonzi ya l'état pona ko soutenir biso na balabala nzela a eza vraiment tellement mapasi mais na si na gouvernement ekoti lelo oyo balabala ekokota po bato ebele ba mama bazoya pa na ngai awa bazopesa bango ba place bazosala bilanga bazosala makala mais nayaki bandoki konyokama nayebisi bango te bokota bosala musala bosala bilanga naza besoin ya bilanga esalama awa na mboka déjà ba mama babandi makala pe ezobima wana na bana donc par exemple ezali omona pe bato bazoleka na ngai makasi donc nayo kotia sécurité na kati ya mboka sécurité komi makasi kimi ezali bato bandaki kotambola ba 4 bazobanga mais bande na kotia ba mama bakomi koleka ba 4 heures baoke osala misana bango basala bilanga basala na ba makala vraiment
avantage bande ko bele bazala ki sasa bazala ba bisolo na bango mingi bazala ba poto partout bazala da biso à travers ce bato bazala bande mboko na bazala à travers ba YouTube à travers aussi ba ki sasa la télévision bazala da biso le ce qui de comme ça na moi misolo na ye asa besoin on a kata bande na bande peut-être pour la ferme azoma et bien ça ba activité moko d'attraction. Est-ce que c'est possible au yamba et puis au PC les sika na kimeni c'est tout ce qui ba ino yamba bango naza pona mutu nyoso. Vous avez déjà bande ko bele au so yambi déjà yambi déjà mo ba kebele yo moko moni déjà moni que oui village ba déjà bazo kota déjà. Mais quand on a ma belle activité ni au diable de contrôle, c'est déjà besoin ça déjà au monde qui va promettre le développement. Bah activité déjà il bandit parce que ba bandit d'ailleurs ko tiama ba mise à valeur ou déjà ba tiama ba mise à valeur après si ma ba bandit nya ko sala pour mutu ya soko zu place isenga liboso na ko tiana mise à valeur moko ya rapide pour na ko ya ko sunga ta musu peut-être ba ciment ba bloc belé ko ta lokola dépôt. Et bandit déjà ko sala ma déjà. Très bien. Naza ko yebisela bilo bande ko to sala mwana mboka chef veya to sala de mimi na likamu talibana na bana to loba o ezali ala kata commune nsele soki o commune BAT o kiti wana ezala mo busika te peut-être prix ezo bataka mo mukele ba moto o tenir ya zéro to zo mais à vrai dire so ba bikelo ko zo mona baba prince continue la BAT na epana awa to longo na boulevard na ko epana sur prince ezali prince kitoko en tout cas dans moins de 5 minutes dans moins de 10 minutes au commune j'ai pas na dans moins de 10 minutes au commune déjà. La moto peut prendre quoi awa avec 4000 francs 5000 francs dans la banda boulevard si et pas de awa na 4000 francs au commis si moto bota to la 4000 francs le sikana c'est que le bakita kumoko moyen donc moyen ko to ko cité ça espace ça munene ya ndenge bande ko oba ko créer le ba parc moko attraction le ba week-end comme bande ko ba ko fêter ko lekisa bangonga ba bisika kitoko ezali awa ma ezo couler en tout cas la bombe la biloté ezali sika le ba masanga ça bango to so ezali ya fraîche. Donc les alliés c'est comme ko ya pour na libota na bo l'expert journée mobimba bo lié bo meli pe bo zongi ku na kata centre ville na ngemo ya kimia réseau téléphone les alliés qui top tout donc les alliés vraiment très propre ça juste kapo mboka na biso ça d'abord ko luka ko bundani surtout et comment les sike singeli chauffeur na ningo la caméra wana ni otala ba konzi ya mboka le olobi ke ba difficulté mi ko kutala ki nango mais ozo ko lutter déjà pour luka kimia mais nini oko ko sina ba konzi ya mboka pour le développement ya bana étant jeune ne sika ozali mo konzi lelo. Bon, na mitio ndabo na zo pesa vraiment mokonza mboka Fati Béton merci na o déjà zo sala déjà et zo musala pe déjà zo monana lelo to moni na nsele déjà o ya sali le pembeni ya mausolée na pesi na no vraiment na Fati Béton nde azo bongisa vraiment mboka zo sala musala kitoko makasi na zo senga na gouvernement lelo o ba kota sika bana azo senga d'école ekota awa l'école faut ezala awa hôpital faut ezala awa tana yo okuta awa donc hôpital moko ezate l'école ezalité ONGP ezalité donc ezala vraiment tellement ma passe yango na osenga na bakonza l'état Fati Béton tala ngai oyo kotala ngai vraiment na mboka bana kotika ngai te na pesi vraiment lupemba ozo diriger mboka ona kimia état kenga azali coutumier ngominga ngole merveille Michel nazo pesi vraiment bonne chance. Moutoula monsieur Zélia tout nabino chef le okotala ozi bokonzi oza jeune oza elenge est-ce que on a cadre le koso pour le bamono na ba jeep okoma orgueilleux to ozi vraiment pour osangisa libota bazala sengo na musala ozo sala oyo bon comment on a jeune le commune encore bongo on a ka ozi bokonzi ba jeep okoma orgueilleux obosali ke libota de pesa ka bokonzi on luka pouvoir sur ba bureau l'état obo pour famille ba sanzi yo likolo ba bela yo nakindoki eza na licenciement to lobaka moi muki abetaka mbuna bakolo babinaka cela veut dire bakolo ya famille bazali tant bamoni bapesinga boseke bayebi ke mwana oyo peut-être aza moto étoile asangisaka famille aza loboko pete lelo pouvoir bazopesa famille azopesa bato baza maboko pete pouvoir eza te kaka ke oui moto aza maboko makasi bapesaka pouvoir te famille ekoma kotala tant lelo bapesinga boye babi ke oui naza mwa moke est-ce que komona ndenge oza na ozoyeba ke bokonzi oyo ozwi oza na babilenge bandeko ebele bazala kata libota bande kwana bayebi ke mabele oyo bana na bana ezali ya libota mwana mboka veya ozi pouvoir est-ce que ozi on a l'état non na na famille sambi ba pesi na motema moko lobi okobo ko tandaka banganga ko kendaka na basakata ko kendaka ba wapi ba Brazzaville ko luka kindoki na ba Nigeria ozi kindoki okomi na ngo makasi obosani famille okomi ko bima ya kepomba. Est-ce que pas notre chéri qui a masolone ko zala baiser pas notre ko zala raté donc vraiment pas na ngai famille na kozana eloko wana te famille bayebi tina o ba pesinga pouvoir lelo na koma diriger mboka bana bayebi
bapesi nga bipesa te bayebi ntina. Tala siko caméra tala libota oyo yo wuti na bango esika moko bapesi pouvoir na kimia surtout nini ezopromettre bango. Donc nazopromettre famille vraiment na makasi bopesi ngai lelo nazala awa na mboka bana makasi wana pe onga na kosala bino famille bozala pe makasi na kopesa bino makasi des moyens na soutenir bino de 100%. Ba difficulté ni osala ngo siko actuellement na ministre tango vandi bo siko na moko yo kuta ya sika. Bon on a rôle. Donc d'abord on a trois domaines. Nous avons le premier domaine la sécurité, deuxième domaine l'environnement, troisième domaine il y a mode de vie à battre. Bon on a vraiment na mboka awa sécurité za tellement malamu za vraiment kimia parce que sécurité n'est que ça la ke bande comme sous ba rejoindre yo ba ko vanda et pas na yo alors rassurer bango la caméra. Donc on a aussi vraiment bandeko boya vraiment kimia zali kimia ba to sangana na ba konza l'état ba to sangana poto fongola mboka bana kimia vraiment zali donc dérangement zate mobulu zate donc kimia vraiment zali. Tozala mwana mboka chef veille à Solana Nazali responsable numéro 1. La responsable numéro 1, baza DT baza mesa toté. Donc toi yeba. Famille peta usube ba boulu ke zalaka ta famille ko bola pe le même suba jeune musuka ba boga na zo mona boy. Akuta kida mutu mona zo mona sika a wali sa sauter premier a ko signer mikanda ko pisa ba désordre. Amakama bongo na kata liboto sa ndeni pour ça de manière que makama na EAT. Bon, pour le moment na kolinga mabe e comme na village na ngate. Na village ya bana te parce que nga za muteke na yi bande ko na biso bia ba comportement biso bateke na kolinga mabe esala mate signature zaka ya ngai moko ndeko akoza kilia aye na yepa na ngai nga na tie caché na tina signature to ko yeba ndeni pona ko kabula mosolo na biso. Est-ce que so kute na ba problème sur le kola ya mutu moko bazwaka esika na maboko ya mabe na maboko ya mutu moko bo esika kita zwa pe aux autres ba dossier bongo so kute nango déjà. Bon banda na komia na kute na loko wana te kute na nonte e mo ngoyo. Nakutani vraiment le roman mabeti. C'est aussi le recensement té. Bon, recensement na sali batunyo surtout na kuti na village o bakoko na biso bataki comme te ba capita baza toujours ba to bakoko na biso batika ki bango baza na ba document ko moko te mais ndimi nde na pesa bango ba document ba pesa nga ba droit continuer na ngai bato na kuti na village. Donc kuti mobulu moko tatuka bato kuti baza vraiment baza ba kimia baza ba bisika mo bazo penza na ndinga. Ngona asir ko lekisa moi tamuzu peut-être ko tuna moi muki tuna bato mituna oyo baza na kati ya village on a kuta bango o bakoko na biso batia ba sepeli makasi okoma na komi awa mboka maman ko lumière ekoti mboka za ki molili mboka za ki molili metango na koti awa nga za muta lumière na za pole na koti lumière na mboka changer mbama pe mboka ko modèle awo zo ka groupe ezo démarrer. Merci pour votre vraiment élément on a ndenge ko le kalto ça qui na chef veille à beaucoup prendre réellement ndenge nini esengeli ya kosoba le pango na maboko ya nani pe ba chef coutumier ba ko bebele bele na yeba ke kula azali seye moko dédicace spéciale équipe ezali ko accompagner kula la mboka bana to moni le cordon Michel Ngango to moni pe mona mboka Lissel Lusoni, tomoni muke pa d'équipe ya Zamba, tope papa na princesse, tomoni pe mwana mboka, Jonathan S4 ya bana, bambote spécial de mwana mboka, Muchindolo na Aristote Ngomi, bambote spécial de mwana mboka, Machinda Mandangi na le coutumier Matere, mbote pe makasi pe ndeko, Dr Rachidina Oussem Evoloko, bambote ebele makasi et pe mwana mboka, bébé Chorna Espoir Kalombo, en tout cas tu as dit que boza toujours peine ya mwana mboka chef Ngomi Ngango de manière que maso ça la établissa makitoko avec impact na idéologie surtout mwana mboka cordon Michel Ngango en tout cas maële makasi de manière que mboka bana ba problème de spoliation ezalati. Merci de votre colonne élément on mettre aussi ça va beauté tolingi d'abord bon ça va sport publicitaire na biso dengeni ezala ko boye ba dengeni makambo ça ko tambisa avec impact na idéologie. Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique socio-culturelle économique religion sport conférence awa
awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Ndeko ya Congo, papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zwi eza ndenge moko te po biloko to zwi eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé ba mo ba moni et d'abord on a osé le kuta na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani mosala kosaleza te Jonathan Sangu epa Jonathan Sangu mosala enabe espem eza na kati ya Fondation Jonathan Sangu mama. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Comme ça, le lycée, on a comme avant, puisque le lycée est déjà très sérieux. Il faut déjà des préparatifs pour la Congo. Ndeko ya Congo, boye bake ekoinda mabe avec impact na idéologie. Bokolo ya le 17 mai 2024 na mission ki Congo kukonda 20 oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu. Bondi melanga ike basangani pe babimisi structure moko kitoko
na kombo ya les amis de Kikongo. Nango, il faut boyeba que deuxième anniversaire oyo bakani ko fêter yango na mabele wana avec impact na idéologie. Bino moko oyo kambonda oyo ndenge nini ebetami kitoko. La réunion à l'Elezaki pour nous rejoindre la décision pour la descente na biso puisque ça presque dernière réunion pour la descente na biso Kikongo. Yango toaki aussi ça ba makambo nyonso to ko bongisa pour la descente na biso. Kikongo ezali neti base pépinière pour na biso batinyo surtout na kati ya Congo même na monde entier. Bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso ya atanga na Kikongo asala na Kikongo to pe oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambo nyonso eza ya malamu. Ah oui, yo moto oyo oyebi ke otanga kuna obotama tope oleka kuna ngonga yango ekoki oluka kosangana na bandeko po kombo na yo pe ekota na cadre ya développement ya mission Kikongo kukonda vert. Boyebake ba préparatif ya masolo ya le 17 mai eza koleka kitoko mingi mingi soki olingi ozwa bango benga bango kaka na ba numéro oyo ozali komona pe okozwa bango mobimba. Masolo oyo eza kokende kitoko makasi yango biso tobetisi kaka mbonda. Aka viva, viva, aka viva, 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 toujours en avant. En tout cas, la suite au bon voyage. Merci, merci. Ça va être point d'abord, pesa bonus tout botte pour Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na ya wana. Mais bato batana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Ele na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Page rose la mona mboka William Malukila ozali conseiller municipal la commune Masina tobi ke zabe apambola basele vula moko kata ba vula na ina mokolelo okolia komela la possibilité exactement au rendez-vous et surtout que azaka président moko bien ali ko solula bana Masina ba bien parce que ça livre un notable moko continuer la page rose na biso la côte ya mbonda école toujours oyo pa mona mboka Arafat Mouya ya mobali kitoko au Benjamin Kilunga les caméramans des gars ya mbonda école a souhaité vraiment ba joyeux anniversaire ya kitoko ya kolia komela tout cas tobike nyoso eza au rendez-vous tikate kolozambe abatela po mayele na bokasi eza okataba ya bomo ina osuka édition na biso ya mokwalelo onga alade wala ko remercier équipe rédactionnelle ya mbonda école mona mboka Benjamin Kilunga la sima ya caméra pe édition sima maki epaye moko Wilfried Samba montage la réalisation ya Ingrid Mateta Mabo continue toujours
s'abonner et bien la chaîne YouTube na biso Monda École officielle P. Bon la soba activité de notre l'examen le prime encore promotionnel. Partout où il y a des problèmes qui ont dérangé, des problèmes de parcelle, des problèmes de conflit, des problèmes de ndenge, bon ben na biso to kitawana peut aussi une investigation topé, to ko ba information ko permettre que ba cause to ba décider, ba ye ba ko pesa ba décision e ko permettre que kimia e kota o mabota ma biso koloza mbesoki abatele biso ko malamu je compte écouter la prochainement.